Ma personnalité. Bonjour, bonsoir cellulaire à laquelle vous allez me suivre. C'est toujours votre humble servante Vénétia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. En tout cas, biso, tous a toujours likolo. En tout cas, bokota. Yabino la personnalité TV, eza nakati ya Njilo Sekomaf. Donc toza na kati ya Njil Sekomaf na ser bozomona bino moko comment babilanga ezali kosalema, comment bato bosala babilanga matweli vraiment makambo ya bilanga te bomonaka bino moko misala ndenge ezali kosalema tala kaka koto mingi balonaka na saison sèche bomoni ndenge bapointe ezali bapointe noire ezali bandunda oyo babengi bitekuteku bamatembele en tout cas ezali ya terrain oyo eza ferme oyo bazali koteka kaka ndenge ezalaka na yango donc na place oyo so oza na besoin olona kolona so mpo oza na besoin ya kosala ferme osali ferme kote mosusu bazobokola kote mosusu ozolona en tout cas oza na facilité ya kosala yango sans plus tarder tozolakisa bino déjà esika oyo toyema oyo eza environnement na yango bomoni environnement donc bato nyonso bazali na kati ya mosala baza na kati ya mosala mosala misala na bango mbala moko tozali kobanda tolobi zala branché zala kolo zala scotche zala connecté na kati ya la personnalité TV to banti place oyo batelemi ezali limite ya place oyo toye car ndenge tobisaka na bino la personnalité TV donc bapesaka toujours confiance opesa confiance na la personnalité TV okozala jamais desi eza place ya moko na bino bandeko aza pe libanda mboka nde apesi biso esika oyo abengi mama Doris Lema alobi en tout cas bandeko ya la personnalité TV bolekiselanga place nanga oyo nazali koteka yango nango ebandi awa esika na telemi ezali komesurer 16 mètres ezomesurer 16 mètres tozotambola esika oyo na telemaki yango wana ebandi tozotambola donc na boye ezali 16 mètres tozotambola bozomona bino moko limite bomona pe mwa babiloko oyo eza na kati bomona yango donc na boye ezali 16 mètres 16 mètres eza ti donc ezali 16 mètres maintenant na boye na molai na yango na largeur ezali 28 mètres tozopusana bomoni na bangambo nyonso bavoisin bazosala na bango bilanga bazosala bilanga donc tozopusana moke tozopusana remarqué que mikolo eza série ya pointe noire en tout cas donc babilanga ezosalema même ana kati esika tozali bazosala pe babilanga donc tozotambola mpona olakisa bino molai na yango ezali 28 mètres neli 28 mètres tozotambola bomoni bino moko bomona nde baza koarrose comment baza koarrose babilanga na bango comment bazali kobongisa bazali kozwa soin ya bilanga bazosala entretien
ya babilanga na bango. Donc yango nde eza mosala na bango nde ka balobaka mosala nde papa mosala nde mama bango mpe bapona mosala na bango wana. Merci na bino nyonso, merci mpona fidélité, mpona attachement au bopesaka na la personnalité TV avec votre humble servante initiale Simba femme noire femme africaine pia 50 pièces mitnengo ekei mitnengo ekei mitnengo ezokende ndenge bozomona na bilili limite oyo ezokende mpenza ndenge balobi ezali 16 mètres sur 28 limite na yango ezali kokende limite na yango ekei ti na suka kuna esika oyo bomoni mwa matiti ezali babambo moko bakati wana donc ntina mwa suka wana mwa etokoma kuna eza te mpo matiti eza mwa ebele ntina suka wana ezali limite na yango. donc bavoisin bango wana bazosala mpe mosala na bango awa mai ezali donc osalisi bilanga mai eza te ke o te babandukelukelo mai te otie bangulu na yo o mai te mai ezali bavoisin bango wana. donc bavoisin bao baza penepene basalisali mwa babilanga ma mwa bato basala na bango baporcherie parce que eza place moko ya bien mpona kobokola. donc tozocontinue kuna tozalaki liboso toza deja na nsima tozotambola toujours kati na yango yango oyo bomoni banini bamwa bamikala oyo babengi na lingala. donc mwa bamikala esalami na kati awa bamikala matembele mikala ya point noir mikala ya ndunda en tout cas mwa mikala bazokabola deja bazobongisa mpe malembe tozotambola donc tolobi ezali moko ya place ya ndeko na bino mpe aza libanda mboka nde tolobaka. donc bazala jamais desi na kati ya la personnalité TV toujours confiance ebele mpona moto oyo alingi asala porcherie yango tolobaka moto alingi asala porcherie moto alingi asala bilanga en tout cas babi bilanga mezaka na lar wana nyonso eza kati na yango ya kati nango bomona ndako moko eza wana ndako wana ezalaki porcherie esika wapi babandaki kobokola bangulu bande kohéberge bangulu na kati ya porcherie oyo eza deja na porcherie na yango tosomba place oyo non seulement kosomba mpo alonama kosomba mpe eza bénéfique mpo eza deja na ndako oyo batonga mpona porcherie. donc tozopusa malembe limite na yango koto oyo esukeli awa na nde tobaki 16 mètres na boye eza 16 mètres na molai ezali 28 mètres. donc tosuki awa oyo ezali do lokola ya nzela oyo esepare biso ekopermettre biso tobima ti na mwa liboso tozotambola. donc ndako oyo bomoni eza na kati ezalaki porcherie malgré eza na banyama na kati te eza su na biloko na kati te ma tokokota mpe na kati tolakisa bino yo motu oza na eloko na yo oza na mapango oza na baterrain vide oza na bandako batonga oza mpe na baporcherie oza na babilanga besoin la personnalité TV esalelo mosala en tout cas benga biso toza disponible totambola ti kaseke akoma esika eloko no ezali pour que asalelo mosala. donc toza dia na mopanzi bavoisin mosusu bango oyo mpe matembele kitoko bavoisin mosusu bango wana donc matembele ezali bomoni bamama maricheur ndenge bazali kosala mosala na bapapa bazali ko arrosé ya bango babilanga. donc tozotambola toujours tozali tambola toza nsima donc tokoluka moyen ya kokota siko na kati ya ndako oyo ezalaki porcherie pour que bomona mpe ndenge ezaleleli
ya kotonga donc tokimi boye nzela bomoni bino moko mwa matembele esi ekoli eza déjà pembeni na boyi koniata yango moni bino moko donc mosala ezosalema koto na Jules Brasserie non mosala ezosalama koto oyo na Jules Sekomaf bomoni ba o wana bandako ezazaza wana eza batongi pene eza baporcherie eza mingi esika bato bazali kobokola bangulu entre-temps bato bazolona pe parce que awa eza nango facile eza te ke oyo bakelukelu mai soki wapi do awa batimola déjà bango moko bapui na bango batia batono epermetaka bango bazwa mai na facilité bazwa mai na facilité donc tozali na kati awa oni kati na libanda na yango ndenge ezaleleli awa donc ezali penza ezaki esika awa kati ya bomoni ndenge bato bazali kolona ndenge bato bazolona babi lopango terrain ezali 28 mètres donc 16 mètres sur 28 16 mètres sur 28 bomoni bino moko batie déjà bamikala pe mwa matembele yango oyo ebandi déjà mwa malembe kuna tomoni toza na mikala ya pointe kote mosusu tozali na mikala ya matembele donc ndenge tolobi ezodependre na yo moto okosomba donc moto okosomba awa sokobi nasalisa libanda bilanga na kati natia bangulu en tout cas ezodependre kaka na yo moko ezodependre kaka na yo moko moni awa ezodependre kaka na yo moko oyo ezali ndako eza ndako oyo bangulu bazalaki eza ndako oyo bangulu bazalaki eza porcherie donc eza nango na facilité yo soki ozwi place na yo oye obongisi osalisi mpe misala na yo na kati otie bangulu na libanda osali nini oloni bilanga donc ndako yango oyo obomoni eza na bapoche ebele bachambre ebele oyo bangulu babanda etia kofanda oyo eza na baporte na kati na yango eza pena na 6 porte na kati na yango oyo bangulu bazalaki déjà kofanda donc balobi zala brancheux, zala colleux, zala scotcheux. Zamatre sur 28 na porcherie au bomoni oyo ndako balobi babandi yango $10,000 à discuter. Abi $10,000 à discuter. Elle kambali solo quoi, elle kambali solo ya mosombi na moteki donc match ebetama. Babi match soki ebetama toka nyonso eza nango wo babi 10,000 à discuter 10,000 à discuter 10,000 à discuter babi eza likambo mosombi natuni babi te en tout cas Vinicia eza likambo kaka ya lisolo ya mosombi na moteki mosombi asa nini apusana aya kobeta masolo na moteki aya kobeta masolo na moteki tozokota po tolakisa bino eza esika oyo bangulu bazalaki ce n'est que normal tant mosusu bomona o te eza mwasali te oui ce n'est que normal taka esika bangulu bazalaki en tout cas bino mo boyebi ngulu ndenge azalaka tozokota toza na kati ya porcherie esika wapi bangulu bazalaki bomoni bachambre yango oyo bachambre mpe ya minene mpona bato babokolama bangulu wa minene wana bamikolo do toza na esika be baplace ezali bachambre ezali na ngambo do bachambre ezali bomona bino moko ndenge ezaleleli ndenge batongela yango en tout cas awa modification ezali na yango te parce que eza nango place ya bien na kati na yango esika oyo bangulu bazalaki kofanda omoni bino moko ndenge ezali bandako yango wana esika bangulu
bazalaki kofanda esika bangulu bazalaki kofanda. Donc mutu oyo akozwa awa abike nga mpe nazongisa porcherie na ngai natia bangulu so po bio te ngana buka na ngai namoni nakota na nga kati ya bilanga. En tout cas ezodépendre kaka na yo moko, ezodépendre na yo moko nde tolobaka. Soki olingi obi yo te babi awa so osali mpe bangulu obika te peut-être membre ya famille nano azali te, il y a des gens oyo baza awa babi te biso tobokola bango tobanda otala bango condition ezaka ke ye asala nini afutaka biso. Bomoni ndenge ezaleleli okati na yango wana bachambre ndenge ezaleleli en tout cas porcherie yango oyo bomoni bino moko moni bachambre bisika bangulu bazaki kolala do bangulu ya babebe bangulu ya mikolo bangulu ya bamama ya batata ya bana ya babebe bazaki awa bango nyonso kolala. Donc on a nazongisa porcherie nana besoin ya bangulu. En tout cas rien n'empêche eloko ekoempêche ezali te yango tolobi na bino bandeko oyo bozolanda. En tout cas babe eza likambo ya mosombi nango te eso abeti masolo esimbi. En tout cas biso tosali nini totikeli ye place en attendant nano place ekei te yango bozomona biso tosali nini tosali babilanga. Mais soki moto aye ebisi biso ke no nga nalingi nazwa ngai nazozwa déjà bolibere place, rien n'empêche bakolibere esika na yo yo moko osali nini obandi kolona biloko na yo ndenge esengeli. Omoni na bilili ndenge ezaleleli na kati na yango bomoni bino moko na sur bomoni en tout cas ndenge ezaleleli wana eza porcherie bomoni bino moko ndenge ezaleleli. Donc biso tolakisaka bomoni ndenge ezaleleli donc tozonga lisu libanda po tocontinue kobeta masolo. Merci na bino bandeko balandi à la personnalité TV bandeko oyo balinga kopesa biso confiance donc bandeko oyo basala litingi pe bapesa biso confiance. En tout cas donc merci na bino nyonso bandeko babonné à la personnalité TV bamembre soutien à la personnalité TV donc merci na bino boyebi bongo lelo tozaki na kati ya terrain agricole précisément na njile Sekomaf babi awa likambo etali bilanga nde mosala na bango bomona bino moko bilanga kitoko wapi bapointe donc eflatenga mwa eza te na bia te bobuka parti na nganga kende da komilambela to na ozonga do bamatembele. En tout cas awa mosala esalemaka yango oyo na kati awa yo moto zwi terrain place oyo. En tout cas mosala okosala yango na ngambo wana bandako bozali komona ezali beaucoup plus bandako ya baporcherie esika bazobokola bangulu. Donc koto eza kote moko ya kobokola ya kosala ferme ya kosalisa bilanga. Omoni bino moko bomona nde baza koarrose comment baza koarrose babilanga na bango, comment bazali kobongisa bazali kozwa soin ya bilanga bazosala entretien ya babilanga na bango. Donc yango nde eza mosala na bango nde ka balobaka mosala nde papa mosala nde mama bango mpe bapona mosala na bango wana. Merci na bino nyonso, merci mpona fidélité mpona attachement au Bopesaka dans la personnalité TV avec votre humble servante initiale Simba femme africaine pièce contre pièce. En tout cas merci il y a trop na bande connaissance ba pesa biso confiance pour balobara toujours la personnalité zo eloko na ngai sala nini la kisela ngai do tozokoba kobenga bino yo mutu ozali on azana ba corbillard on azana place na tekaka ba cercueil on azana ba jeune nga ba memara ba bibembe on azali na ba terrain na ngai on azali na ba espace na ngai. En tout cas benga biso to selo mosala
ti ateza mosika ndeni biso tosala nini tokendaka ntina titili fobo tosilisa yango. Donc merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu, Arlette Matoko Liswa Nzambe, Badiva Wasudia Givwa, Mama Bokobonk na kati ya London City, ba merci ya trop na bino, sans oublier Mama Doris Lema Fumuna Gaza. Il y a la personnalité TV na Bosani Pete Bongo, ingénieur Nabiso Israël Nosso Pro, en tout cas Zaka toujours fidèle à son poste, toujours na sima caméra pour na kozwa baimage obino bomonaka na kati ya la personnalité TV. En tout cas ba merci ya trop, merci ya trop na couturière oyo asepelaki kotongilangi lamba ona lati na mokolo lelo Christian V Nzuzi. En tout cas donc bah merci, il y a trop na binonyo soboko bakozala branche coloscoche sur la personnalité TV pour na kokoba kosala ba découverte ya makambo na bino. Donc boko ba toujours kolanda biso. En tout cas on est ensemble, il n'y a pas de souci. Talara do baloba kaka entre jamais ngana bino. Tout le monde a mis na mikolo ezali koya. Bye bye.